image na ba TV ba olanda biso ba bazoba te omoni Joka Kabengele a grand frère nanga a papa nanga parce que Joka za na bano bana ba âge nanga Joka Kabengele jiba mema epoto plus de 8 fois mon cher les images sont là JB a mema Joka Kabengele na poto plus de 8 fois et le na BCBG billet yo ça moto uti jobu billet d'avion et billet prise là logement parce que sotali munene ya mutu lokola Joka Kabengele mutu moko te na poto ko supporter abomba ina ndako na ala lycée pendant 1 mois 2-3 mois répétez ça omoni ka munene ya vie na biso Joka mutu moko te ko supporter vie na biso Joka ala la kana canapé na ye pendant 1 mois 2-3 mois ondini ba sortie médiatique na yo tika na yo ko va fali peut que je suis déjà à 1 na ye azala posa asa la chaîne monde ba Israël mutombo bazana ba chaîne ba fait biso Joka ba comme na reface la chaîne de quoi net honorable c'est Joana Zala dala a Joana comme reface la chaîne sur chaîne na ko sala me fait ça le maximum Congo ya JB il faut imposer entre JB na fali pour bato fali ba soutenir yo vieux mukambo na kimia sala chaîne na yo to soutenir yo le kolukate bimisa papa chéri mabe ozoka na ndeko na donc entre JB et fali pour pas micro des ATP ko tikala ko zala te problème ezali nazo expliquer likambo lelo omoni entre Blanchard Moussaka na fali pour pas Blanchard Moussaka dès le départ c'est un parolier akabaka ba parole mona eta ba masese Blanchard ateka kango ateka faire biso mon frère ba masese bele seri mo mona va faire biso mon frère mais ma prison o jiba bimisa e asa le problème ben je mon frère telo ça problème na jire ça là non Moussaka pesa ba masese na e ja boya ko futa e Moussaka comme on na TV akomi na ba compte à rendre na vie ozo na mon frère si vient mon trop c'est trop vient jouer mais makala papa chéri a pesé 2 jours après à Binici. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux abesout à ba film bien, hôtel à émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Nous salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge bé. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ndé makam. Salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 famille de Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne de la diaspora, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur, mesdames et messieurs, c'est avec votre Yannick Wenge. Motatona qui nous amener ici à Kinshasa, même ça qui dit Kin France TV, nous sommes à Kinshasa, de s'abonner, partager, aimer, et ça, nous sommes à l'amour et yapi. Nous avons tellement donné, la souci, on a repris cette information avec cette émission, Jeep la vérité, Tokiti na Kinshasa, non, on a chat émission, nous sommes à Bété, nous sommes là.com, Awa Moussala. Merci beaucoup à Obed Nzaou Nouvelle Énergie, le boss Obed Nzaou Nouvelle Énergie depuis Johannesburg, pourquoi pas Maman Mimi Ndima, la personne beauté, le boss Stéphane, Mabi à la Christian Club, et merci beaucoup à tout le Jobi, l'état la Rabisson, Yannick Wenge, Soda Abi à Kinshasa, n'a pas cette information à nous, à la Béni, ma pipo. Je reçois déjà cette invité, je reçois déjà parlé de l'invité, il s'agit de Rocky Kilelo, l'auto appelle ça trouble. Qui se joue à tomber la Bible, à laquelle Mabé, Mouto, a Belissa, Batumaboma, Batabela Mitu, on est sur à papa chéri dans le Tchouka. Il va faire son entrée, Rocky Kilelo. C'est ça. On a profité de l'occasion d'appeler ça la diaspora tout Holanda biso partout dans le monde c'est aux Ali France, Belgique, Afrique du Sud, Cape Town, Djobo, Djobo. Donc pour les Arabes ya c'est Rocky Kilolo soldat BCBG papa chéri chez Benkiana. On appelle ça makambo muto ali la te papa chéri là ta menotte pour que prison. Côté là papa chéri on va voir le bima bobo viola bani na yo to mona yo
Bimon intervention de mystique. En aucun jour artiste amené na mboka na biso lokola JB mpia na ko violer moi. Répétez ça. En aucun jour artiste na biso amené na mboka lokola JB mpia na ko violer moi si. En aucun jour papa chéri ça papa chéri. Makambo na bango o asala peut-être na mona nsuka on a disconfie pas. Mona nsuka sala déjà moi si na kati ya groupe na biso BCBG. Azala mona muke mona ba biso da organisation 12 non on eza ba maloba ba pesa na bango ba maloba ba pesa ba pesa e maloba yango moni sortie médiatique na sala ezalaka rien que la vérité. Mais le lolo wa yo Cape Town Jobour oyo na mboka na biso bakoko papo ya mbana supo yo na source oyo ba vérité oyo ba leka nini ezoleka pe nini ekoleka déjà na kati ya mboka la vérité siko yango totanda ngo alelo vérité lelo beso na beso tolanda na baina ne passé na mbamu tokona Johannesburg et la mbia tomona ki joka tango ke na poto ya bandimba la moko clasher sur JB Piano. En tout cas, moi personnellement, ça n'a pas si j'ai pensé ça l'avait, mais il fallait à saluer, ils ont mis ces mots à salaire réaction amis. Bon, au moins ça va du n'importe quoi. Au moins bateau balanda biso ni ba faire na banda ku basili ba portable ba projecter image na ba TV ba olanda biso ba zo baté. Voilà. Au moins joka kabengele a grand frère nanga a papa nanga parce que joka za na bana ba âge nanga. Joka kabengele jiba mema e poto plus de 8 fois. L'éducation de la moko so mon cher, les images sont là. JB a même Joka Kabengele na poto plus de 8 fois. Et le na BCBG. Billet, yo besoin moto uti jobu billet d'avion et billet prix ça là. Logement. Parce que soit ali munene ya moto lokola Joka Kabengele moto moko te na poto ko supporter abomba na ndako ni ala lycée pendant 1 mois 2-3 mois. Répétez ça. Au moins il y a munene ya vie na biso Joka. Moto moko te ko supporter vie na biso Joka ala la na canapé na e pendant 1 mois 2-3 mois. Jamais. C'est que quand on met un poteau, il faut foutre là hôtel. Soit on sala 2 mois foutre là 2 mois à hôtel, 3 mois foutre là 3 mois à hôtel. Si vous ni ça ce qu'on essaie la papa chéri restauration. Kolia na yo, ba chemise ba double 3-4 fois XXL. Faut pas sommer là yo. Seigneur à 4 fois XL, pantalon à XL, faut pas sommer là yo. Papa, j'ai pas dépensé trop ligolo vie wana. Mais on doit moment la vie le bon. Bon, voilà je comprendre. Viens porter la souka jiba mema ezala en 2011. C'est tout à fait normal. À ça pratiquement ceux qui de 2011 à 2024 ba 22 ba 12 ans. Ba 12 ans, 13 ans ngo. Akenda poto te. Le temps où nous sommes mené poto et ka PC visa il y a 5 ans ou 3 ans, c'est tout à fait normal faire na e. Mais bah tu faut pas comprendre kulu tunanga Joka aza vie moko boye. Abanda le pas jibe piana te. Azala pas héritier, alia une affaire à 20 000 $. Pas héritier Watanabe. Gogan, même Macha Moumenu. Dans le 21 septembre, Meloman, tu as la bonne musique, tu as à scène musique, on a à Paris. Donc, bon, on a ça salon. Mais tu as Joka on a le bac non, concert il a fallu l'équipe a concert non soko, mambaré na que fallu aza au top fallu concert beta qui wana musicien congolais moko na beta. Bato o bazolandanga o baotala ba interview ya Joka Kabengele batalisanga sorti quoi présentation ta moko ya Joka asali na fali na ba concert tout ba memi ba kombo nyoso o abengi fali o atikala ko benga JBT. Répétez ça. Ba kombo nyoso be monifier na biso Joka abengi fali avant présenter la lumière le soleil et ça ba kombo bato benga JBT. Ya da couper par moni banda na répondaka na biso ba kombo tout zo benga fali ça ba kombo benga JBT il y a 50-10 ans passé. Ça veut dire banda ba présenter la ministre fali no o ya moni mama amo wana ne va présenter. Eza bien lelo ya nzala. OK. Eza nzala. Lelo wana zo lié ono jiba salela eloko te. Jiba salela. Mais to zana bino awa Joka tango zo sala na raga na tête. Na raga ta fona na non. Ndona na. Oza muto bandi kopo lelo te. Ozala na kisasa va lelo ko ma résident na Jobo. Je m'excuse. Sorry, ne bolba pas bino. Donc Joka tango zo sala na raga TV. Alors le raga a antenne A. Aye bisanga eloko nini ya malonga ya banda ko sala na raga que ce soit antenne A pour Bralima et ya ko sponsoriser. Est-ce que y a le gars Zakari? Il y a le gars fait la biso Serge Kaende honorable Chobo Galbi. Il y a le gars et ça grâce à JB na ba fait la biso Boukson Boukassa pour bango tout wana baza déjà makila macha mumen. Ozomona biso bakasa to ala na solidarité to ala bomoko. Bazuyo sima ya JB Mpiana. Ba peso sponsor. Sponsor na premier contrat na ye akenda somba terrain vide le bazo bete la tour.
mais oui eza contrat jibe apesa au travers vie na biso bokson bokasa na bralima ntango asombi terrain na ye na terrain wana asuki kaka na terrain te abandi kosomba sikoyo akobandi sikoyo kotonga ndako soki jibe abengi ye estce oyebi ke jibe alingaka komisa joka producteur na mboka jibe mpia na papa chéri sulutani l'esclave du travail l'élu de dieu akomisaka déjà joka producteur na mboka oyo estce que joka aza na 10 000 dollars akopesa jibe mpo jibe abetele na halle de la goma mais eza kopa jibe ayebi so nosala boye lokola napesi contrat bralima tosala collaboration to travaille en collaboration bralima soutenir biso apesa biso makambo ozolanda to travailler batravailleur nyonso na jibe na susi kaka abooste frère na ye makila na ye ndeko na ye ozolanda ndeko na ngai donc lelo oyo aza wana omoni oyo joka aza banda na motu neti na makolo jibe aza na 99% ya contribution mais c'est fait archifo na age général banda ofute combien vieux joka bimisala biso fiche de paye na yo oyo raga tv to antenne a efuta o $500 eza défini répété ça na bachaîne télévision na biso tout ya kishasa chaîne moko te efutaka journaliste 500 omoni vie na ngai na ti lokolo parce que andere akozala chroniqueur na digital akoma déjà cadre omoni vie na ngai papi mboma bm sans complexe en dehors ya kozala journaliste akoma déjà cadre na B1 TV ozo comprendre mon cher de soka zo bien plus de 500 c'est parce que ça bien cadre so mutu lokola joka azala simple mbolo chroniqueur lokola ba Hélène Kalema lokola ba sœur na biso Laura Tendance lokola ba Ariette Kanjinga bazala bango tout molongo moko na ba randa na ba antenne A batsala ko futa ete $500 na ba chaîne mona kana salaire ezalaka ba 500 pardon ba 150 ba 200 so salaire ezebele c'est $250 vivre là qu'est-ce matolot il faut flatter JB il faut que ça JB bakombo ebele likolo JB atali bafungoli mutema a libéré contrat ozwi contrat premier contrat na ye azwa $12,000 na bralima azwa $12,000 na bralima $12,000 wana omona somba terrain wana abetela tolo na 8,000 balles lokola kota azalaka na mabanga ala nango ofele na fleuve mabanga emata banda fondation ya ofele si lelo mpe alalaka na ndako wana alamukaka c'est grâce à papa chéri jibe mpia na moto pamba donc omoni l'ingratitude incondamnable yango ozomona ngai hier mona azointerpele matoi ya bandeko na nga bawarrior bozalaka bato ya basantima te mutu moko boye lobi azalaka pro mutu moko boye lelo kaka mpo aye kosoutenir fali bosalinye nsima na ye bokomi opesa ye soutenir po bino bookretie bopesa tension basoutenir bon il faut azwa tension ye mo mutu alukaki makambo wana oki mutu alobi azoporte bato plainte sokende aoporte bato plainte baparke ekangi te parke ya matete eza kofungwa baparke ya 4 rue limete bavoisin nanga kutu eza kofungwa parke de la Gombe baparke partout eza kofungwa baparke moko te ekangi akoporte plainte alakisa baimage oyo bisika bafingi mama na ye bafingi papa soki omoni joka ano 15 jours akomona communicateur moko ya BCDG aya ofinga para na ye ni mwana na ye ni mwasi na ye bakenda voyage mo na Afrique du Sud peut-être bato bakobosa nango tuna bandeko jiba akita na mouvement omba na Afrique du Sud joka kabengele azalaka parmi délégation akenda peye moko te pour ton information akenda na madame me ya ndako so oko imaginer que non mutu bamemi Afrique du Sud da madame na ye bafuteli yo hôtel pendant tout cet BCBG sala na Afrique du Sud oliaka omelaka et en plus vient na makasi na whisky bato bayebi bayeni oliaka chaque jour omelaka whisky chaque jour osilisi mo bazwi barene soki barene bomongo na bino wana bazwi rene tala mopiko barene bapesi yo okiti na njilo bongwanisa na dollar osombi mpe voiture na kisasa otambola nango grâce à JB mais lelo ofi azosala yoka esi ti bauti barene wana fali apesa $2,000 répétez ça ti bauti barene wana oza sike joka azwi $2,000 jamais barena wana oyo joka babeti stage ata $2,000 ata $2,000 te azwi eloko te nde omoni wana ye soki akozwa $2,000 se Zakari azwi combien mpo bazalaki na vie nanga honorable mosalisi zakle se zakle azwi combien omoni bajoka ezaka vie ayebi ke non soki nalobeli fali plus bapro fali baoluka bakabela ngai mwa 1000 ekoya nakotya carburant na car babengani baresoka bavoiture amortisseur bocomprendre nga nasomi na voiture te mpona yebaya biloko wana amortisseur ya mutuka ekufi bato balingaka fali baosombela ye amortisseur
Ok, voilà, mais parlons à présent, il y a Masolo, il y a Ngogonabiso et Mosaka. Mosaka, le bas, celui le JB Anan, il va attendre comme la falité. JB, dans ce temps, comme la famille, la BCBG, comme la problème. Mais tout le monde a vu JB, il a bien fallu pourquoi. L'hypocrisie, merci de JB en aucun jour vous allez hypocrite. Ça c'est pour votre information. Dédé, au moins entre JB. Donc entre JB et Fali Poupa, micro des ATP que tu as là vous allez. Problème les années, nous expliqué le Cameroun. Au moins entre Blanchard Moussaka na Fali Poupa. Blanchard Moussaka dès le départ c'est un parolier. Akabaka parole, le monde est à ma CC. Blanchard a été kakango. A été la faire la biso mon frère dans ma CC. C'est lui mon a fait la biso mon frère mais ma prison. Oh Jiba Bimisa est. Ça le problème. Viens sur mon frère, c'est le problème na Jiba. Ça va non? Moussaka fait ça dans ma CC na e. Viens boire au foot à e. Moussaka comme on a TV, a comme il a ba compte à rendre na vie. Et ça mon frère. Si vient mon trop c'est trop viens jouer mais ni makala. Papa Chéri a pesé 2 jours après à Bimisi. Problème là Moussa les aïe. Au moins nous avons baïmbela Claudia Sassou. Série moko fallait impressionner Arsenal de Ben Melodubo. Et ça nzembo bato Moussaka. Akangisa un peu le pico ba masese Moussaka paye ça fali. C'est le rendez-vous fallait payer ça Moussaka fallait respecter comme moté. OK. Moussaka comme la TV a remis de tirer fali. Bawarrior pe balingaka te arrêter Bawarrior bakomo tirer Papa Chéri JB Piana. Yo mona biso na média to va tirer Fali. Parce que tant que l'andeli sous-sol, tu comprends que ça conflit personnel. Tant que Papa Wemba pe a son âme abengi Mosaka afandisi yo. Problème ni nande kunayo. O te ngana pesa ebe Papa Wemba to mola téléphone abenga Fali. Qu'est-ce que Fali? Qu'est-ce qui se passe nande kunayo Mosaka? Oh non, papa, Mosaka, c'est bon, ben solo là. Vous mon frère, Fali Poupa, ben papa, ben Mosaka. Il y a quand on a bakutana, dans le fallait le mot là, sur 6 à 7, ça va payer ça. Guerre peut essayer la rater. Il y a mon argent là dans la TV pour attaquer Fali. Il y a mon aïe là, Hiroki qui le nez na abé, na bima la TV pour attaquer Fali. Et ça va gagner entre Fali et Mosaka, ils allaient ma cambo na bango personnellement. De même basilisa yango ndenge ba continuer osilisa yango en aucun jour jiba kozalaka ba antécédent na Fali. Pour votre information, Fali a fait anniversaire na 2011. Azo paré nani. Les images sont là sur YouTube. Tu vois que débat beta. Jibe Piana bima paré à Fali Poupa na 2011 na anniversaire na. C'est pour te dire que le Papa Chéri a la monté m'a ouvert. Fali, Ferré, Fabregas, Déplique, Héritier Wata. C'est la génération. Le premier à ça succès, ça a les capembe na Papa Chéri. Répétez ça. Notre artiste est mort, les images sont là. Oh Papa Chéri a présent. Mais ouais, faire ça pire que ça Papa Chéri. Moi on a beaucoup tout. Et on a dernière fils à Wende. Dernière fils à Wende. On a fait la Jibet. Répétez ça. Oh, Fali, au moins Fali, au moins na mokilo, azala na bamise mi balé ou azala fanatique. Musicien na liboso, et ça Papa Chéri JB Piana. Muta ce qui est mon allé Fali comme leader rêve na SJB. Mais Fali l'équipe bango surtout, Fali l'équipe bango comme na biso wana. Deuxième musicien na c'est fait na biso Redamis. OK. Vous comprenez? Quand on va gagner Fali l'équipe bango c'est fait à rechiffrer. À l'équipe bango par rapport à quoi? Parce que JB a multimillionnaire, a beaucoup millionnaire, JB a beaucoup Daïda, Soraya, Junior, Abraham. Non pas na bango ta ko mandat ka après mort à papa bango. Ba millionnaire, ta ba villa tata bango za na mboka o. Est-ce que na nela mabete, fallait comme devait na niveau ko banda JB na mboka. Parce que besoin mutu et c'est mesure na fortune mutu anango. Tango bolo ba mutu a l'équipe bango. Kwa sana mbongo, kwa sana atondi nini. Na bona ba polémique na ba warrior, ça na ba pembe. Donc bref, pour en clôturer ça parenthèse to fongo la Blanchard Mosaka et ça en ingratitude. Blanchard Mosaka soko ka Mali les États-Unis te répétez ça. A soko ka Mali les États-Unis le. J'ai la Blanchard Mosaka que le boulot travailler fin du mois, États-Unis ma foot chaque fin semaine. Babo ça ba ceux qui na ba air, ceux qui ndeni pour ba foot dollar. Comme responsable aux charges à blanc na Mosaka na kin. Donc là pas comme moi ya Papa Chéri na monoko na yo pour roki kilo le soldat tongo na wele mabe. Ça le bana ça la te. Donc ça la boulota. Oh la seule que na mère na ngai Lisette Bokango
oyo ave na nga mémoire Boudim Lisette Bokangi nasolaki na ye na vie na nga Jérémie yoka nasoli na bango na bibo lokola vie na nga Blaser mosala azokoka boulot te mare na nga Lisette chata wana akoma servir bato na restaurant comme ça chaque fin du mois futaka ata 1000 balles et servir ye po olingi otikala na États-Unis servir bato na restaurant c'est fois mare na nga Lisette Bokangi bakongole ti bokenda kolia na champagne pa mare na nga wana donc Blanchard mosala bato balanda na bango te eza kaka kidia lelo tellement fallait akomi atoza na Amérique du Sud oza na Amérique du Nord ozala wapi soki olobelaki bien bato nde baza na bango ntina na bango balaa yango moni Blanchard mosala osala basorti médiatique mpo batimelaki balaa batimele balaa batika kokole jibe na fali mpo jibe akotikalaka jibe place aza fali akotikalaka fali place aza. Voilà, merci beaucoup Rocky Guimelo mais vers la fin soki Joka vani émission na parler na ye azota l'émission a retenu je nanga Joka Kabengele ils en adage moi le bagage linge sale c'est lave en famille voilà. Ça c'est un de deux je nanga Joka Kabengele ba le bagage boy soki okomela mai na awa place ozomelela mai kobanzaka kobosanaka te source parce que source moto akosubela yo kuna na source okoriske omela masuba ya mutu to omeli nye ya mutu vie nanga Joka avec tout le respect que je vous dois vie lapa na okombo ya JB oza déjà na fali oyo akabeli yo $1 million tondimi oasombeli ndako asika na makampagne tondimi basorti médiatique na yo tika na yo kombo ya fali mpe tozwi déjà A1 na ye aza na posa asala chaîne monde ba Israël mutombo baza na ba chaîne ba vient biso Joka ba akomi na reface la chaîne ndoko neti ba honorable ça Joana zala dala na Joana comme reface la chaîne sur chaîne na posa le faire ça le maximum Mukongo ya JB il faut que imposer entre JB na fali po bato fali ba soutenir yo vieux mukambo na kimia sala chaîne na yo to ko soutenir yo ndoko lukato bibisa papa chéri mabe ko mokimbe yebi que non au lieu bifa papa chéri mais dans 15 jours JB mpana leta bifa na yo. Donc voilà, si vous avez le cas Kimia vieux, ça la makambouna yo, ça la chaîne on a Kimia, pesa makambouna mais ça la repesa, l'empa fali mais ça la relempa, ça, l'empa fali na l'empa jibe pas l'empa ka héritier wa tanabe. Donc on sera relempa fali. Fallait abisaka bango que non atikali na 10 ans ya carrière. Banda loba kitile il reste combien d'années? Atikali sur na ba 7 ou 5 ans ya succès. Donc bo banza bo so la bota l'avenir. Donc na âge wana so comme on connaît ça la mukala. Il y a jeune mo boaza plus âgé, moins âgé que eux. En tout cas je na désolé. En tout cas on a profité de l'occasion pesima. Na pesima tout balandaka yo partout dans le monde parce que vous avez déjà international. Dans la yo na jobo mais biso na kisasa na landaka yo. Ba tout bazwa libako ko landa o eza Rocky Kilolo Molobelia de défenseurs ya ba bonne valeur. On a rejoint le numéro de plus 243 81 16 38 577 plus 243 81 16 38 577 so po zo bientôt komela e kaka akoche le numéro nanga wa na pesi mbote na numéro na mesa affiché wana bato bazo na bango na pesi mbote mingi na bato tu balinganga partout dans le monde Rocky Kilolo Orsini de Rafal Maifanga en direct de Switzerland na Angleterre pardon na pesi bambote na Master Nangai Francis Modia je répète n'a pas rigolé maître de leur maître na peso ba mbote mwana mombele atongo na pesi mbote na Yves Kongolo arme silencieux na Paris aoza libako kolanda nga tala jeune wala tala kitoko na Paris koleka bango tu eza Yves Kongolo arme silencieux atongo na pesi ba mbote bele bisika zali na pesa li poto masala nga pe na mone dele grand peintre ba futur cadre mboka bango wana ba tuzala ba posa bango wana donc na pesi be merci na ba tutu balingaka yo pe ba abonné à chaîne na biso merci c'est Rocky Kilolo ciao ciao. Voilà, merci beaucoup Rocky Kilolo mesdames et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de le recevoir ici à Kinshasa. C'est le votre Yannick Wenge Belaye Moto Aton dans la rate de Nzambe. Merci beaucoup à toi Docteur, merci beaucoup Docteur d'être là. Docteur Zahir Simana a retenu à m'amener Kende Docteur Amina Kitoko Wapina Kita Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à Papa Wenge, mon père, Papa Wenge, maman Rieti Bosso, la rue de Baluka, Salabagé, Zala donc je dois t'en aller, maman Rieti Bosso, la grand pote mère, maman Rolamba Soukou, Yannick Wenge, à la rate de Kinshasa, et pourquoi pas Rémi Wenge, animateur, c'est du mix. C'est du tout en Afrique du Sud. Et maman Pierrette Yoka, maman la Curtis, maman Yadamela, maman la Bénina, qui me thème à Yannick et Yenge, mon thème à Nzambe. Merci beaucoup de venir dans la série du bon le Bora Nzambe. La Pessimbote, encore, le Kato à Souka, André le Kato, Arzu mon ami, la Pessimbote la Mosika, la Djobu Otalanga.
Merci beaucoup Mapipo. Cette image a été filmée par Mapipo, l'artiste ici au Congo. Awaza Congo. Tembeza Wapi. Nous ne pas Tembezali. S'abonner, aimer, partager pour Yannick. On a une mission de service là à Kinshasa. Mission de service là à Congo et mort à l'Aïe. Yannick on a besoin déjà c'est pour la partager l'image, aimer, commenter, besoin de la mission s'abonner et ça la mission bien fort. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza besoin de film bien, otala émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minté. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo ça la même émission trop bien. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam.